beaucoup vraiment na balandi nyonso o bozalaka toujours rester branché pour na Rolanda site nabino o to bengaka vraiment vérité universelle TV ya yemoko le boss maître John Motema ya mama na biso Misha wana vraiment na mboka Switzerland. Lelo vraiment émission na biso to bengaka paradis musique na tranche na bino spécial o to bengaka parcours de grand ouvement to yambaka ba grand ba o vraiment batika bilembo na musala o to bengaka art. Lelo toza na plaisir ya koyambela bino moko mais moko na komo ya papa na biso Johnny Ntsakala o tokomeka vraiment kosola na ye masolo etali théâtre masolo etali art dramatique masolo o etali bongo cinéma. Bonjour papa. Bonjour. Lelo bandeko ba Orlando vraiment na site na biso vérité universelle ya moko ya baye o bazo taper maboko na musala na bino na kombo ya maître John na ebite moi liloba muke so kozala nango pona eloko na biso o ifunga masika surtout et ça mingi pona kotsa bino maboko. Merci mingi vérité universelle yango te komba site TV en tout cas merci, je crois que c'est la troisième fois to ça na yo o interview quoi. Mais en exclusivité, ils ont encore les bossos pendant le siège. Pour en pleine répétition, c'est comme pour le tournage. Chaque fois qui interview à Boyakate, il y a un na séparé parce que loko au salaire les bossos l'air c'est mon dangana kufaka au surprenant en plein tournage na matete et talama qui battu ba pressé qui on va séparer qui makasse. Donc il y a un monde dans la confiance dans le bain na on ya au salaire mission na corda qui ngo mbala moko. Merci beaucoup, Boyokindenge, papa Nabiso Ntsakala, alobi vraiment, to mega vraiment kosolane, mais bandeko belé ba komela rabiso bazarana posa vraiment baye ba moi historique muke ya papa Nabiso Ntsakala, moi bozongi muke na moi kala. Que moi si lelo ba te belé balinga mingi koyeba kala na yo ezalaka boni o bandela musalo ndenge nini e yaka ndenge nini na ndoto bende nini masole bandaka ndenge ni pokota na musala o. Bon, merci pour ngana kota na musalo yo. O moninga ne na zaboy. Si on a salaka tam sous théâtre était dans un grand joueur dans un bête à balle ma casse mais leur carrière na moni ki bat théâtre parce que surtout qui bana lingua to botam na lingua la to koli na lingua la wana to na groupe na biso mo kuna to na bengango les abeilles et mais ça là qui salaka théâtre te na me belé y confrérie mon to ça qui confrérie des jeunes écrivains to na comme ba poème. Donc ça la misale belé kuna lingua la wana na baba isangi. Après tout le monde que non na kati a conféré des jeunes écrivains faut tous appeler na troupe à théâtre. Faut tous appeler na ballet. Les deux créer troupe à théâtre de personnes combo les abeilles. Ils sont dirigés par Ali Lutimba. Un monsieur azaki bien là pour le moment était soit dans le Lubumbashi to wapi. Wana to lagi ngai Cocodian Zomolero na Suisse na Porto na Irlande, to lagi na Mavila, to lagi na Mosabu bana lingwala. Tout ça, nous avons joué dans la bar. Nous avons joué dans la bar, la place va bien abisso. Après, on a na RTNC. Les Rwanda est la voix d'Isaïe. Les Rwanda la voix d'Isaïe. Bah bien abisso le troupe mo est remplacé groupe Maboki. Bah tout na biso est-ce que nous sommes capables ya ko sala biso bi to ko sala. Wana ba mambri ko bazate ba pauvre nsengo bazate pauvre mambri ko bazate ba sanga fo bazate ba mama bi penu bazate ba mosaba ba kimbantseke bazate ba sans souci bazate leto to sale loko na biso groupe nzoi bango bazalate bango ba ko kuta biso na kata la voix d'Isaïe kimbantseke mama bi penu mama nzita sans souci ba kuta biso ne ba kolonzoi ngai mosabu Cocodian Zombo Mavila Ndombasi biso ne ba kolonzo yo mona rawo. Après tu ko sangana na ba mambri ko boel ba tsengo diangenda ba sanga fofe ba mama pembele ba ye to komi na biso loko moko to bossa na biso ke biso to bandanzo mais to komi na biso ka loko moko biso nyonso. Voilà ne to démarraki. Après ko démarrer na biso na RTNC wana ti na ba mbula mususu ngade da ba ko créer ba takina ba takinga ba ko créer Chic Choc le Yenge. Chic Choc le Yenge na moni ba mangwaou. Après ngai na zoki occasion na kena nga poto. Na 84 na voyage na kena Europe. Na kena ngai na sala 5 ans kuna na poto na eko zonga na Kinshasa. Le na zoki na Kinshasa nenga dada zoki nga poto ba no travail na yi. Lokola biso na la voix d'Isaïe na RTNC to na système ya groupe Salongo. Kosala ba théâtre bino baza komona boye bien on est za kolekela na kata ndako moko boye na studio batie bakiti bon ngale da palonga to koma na système on a balonga na système bo perette yango wana
Ngadeda zwakanga wana za mutu na nga place azali na pesi bambote Ngadeda ngados mukere koro en tout cas contribuer trop pour la vie artistique asali nga pena makasi Ngadeda wana après tu vas nous travailler na Ngadeda pièce ali bozo tosana Ngadeda titre na papa nsaka la longi na o boye ba bino sera succès o na kufaka na defa banyonga batiko ba ko senga banyonga na bango ngana kosana ko kufa pièce ali bozo tosana Ngadeda yango si au moniteur on peut tu ko kabwana Ngadeda mangwa sali nouvelle yenge biso tiki Ngadeda to ni mangwa le to ni mangwa wana pe kuna pe mangwa pe na makamne pe ya ndenge na ye moko biso to ke mangwa nguma mulex après tu es content que mangwa ko diriger sur la ndenge ya kikanai ngapena ko kabongo te te ko créer les dieux du théâtre na Willy Mambo tant to créer les dieux du théâtre na Willy Mambo to travailler trop après quelque temps moni mutalinga ka yeb dans la tête tant ya ko mo lukaza na tête et simbité ngake ko créer les abeilles. Les abeilles, les abeilles de Papa Nsaka, nous avons des artistes comme des bangoyo, bidi bazali, mais à un voyage d'Angola, nous avons des bactéries, TBC, Jossar, maman, on a un bactéries, nous avons bangoyo, maman Jackie, bangoyo Sanola, Merci beaucoup Papa Nsaka, une longue carrière vraiment, je pense vraiment Bandeko Hollande biso vraiment et ça li bango plaisir ya kozwa historique vraiment ya artiste na biso Papa Nsaka parce que Bandeko belé ba vraiment te Shakira Gouti je pense vraiment et ça li au plaisir ainsi que Hakim Pembaye na tonton héritier Minimbu mais koyoka na carrière na yo to ki lika momo ya voyage yaki na nzela ya théâtre voyage yaki na nzela na yo moko yaki na nzela nini uzoi moi mission de service ça étonné après ki nazala na pe na poto na vai na poto na puis 5 ans belo wa Chicago na bima na kenzela Cameroun na yebi Libye na ke IRSS na ye Italie na yevana na Suisse na yeba France bamboka na soka na yebia ebele o moni ba artiste comédien bakela bango sima na ngai na poto wana mo même ba kokodia nzomelo ba ya sima na nga na poto o batu boy ba ya sima na nga na voyager na kina liboso na bango yango no moni na beta nga tolote bo na boye je suis un ancien de l'Europe na va na poto trop et ya kina nzela ya ndingo lobi ya mission de service te et ya kina nzela ki leki na nga Jacques Ntingi Mwanza on a pesi mbote na mwasi ne shootete bangonde Jacques wana leki na nga na Suisse kuna tali ya na koti ko pena kisasa te ndenge zalaka kala oyebi mutu atindi lo billet atindi lo mongo za passeport bazuli pe osali makasi na ba agence ya leke za kopesa visa facilement ba agence nde ya kopia visa aucune agence ofuti mbongo na yo bazuli lo visa ngana voyage ka bongo na ndenge ya mission de service na ndenge théâtre te mais na ndenge na ngamona ki nova na poto na ndenge peteke moi simo bo alula ki onde ekoma lelo moi simo aluli bino bata théâtre okoma kuna boye bakomotikela bino bana na banda kunde makambango ekoma musala ezokufa bandeko bele bagenda poto na nzela théâtre ebele toyoka basango ba okengela bana na bandako bokenda ipona musala botindela biso ba film totalaka toi na posa te bola que sabiso ke bokenda ipoto c'est bokenda ipoto bokenda ipona art c'est moi si on a lula kio batika rabino palaise quand même bozwa rapetant ya routine de la rabiso ba film et ça là vraiment plaisir à trop mais est-ce que comme on a poto 5 ans on so joie ki o sala ini na ngena ipoto na 84 yo na 84 na agini na 84 ngasi ko ndende na boina na 39 na OK 40 na 84 wana talaka na lero na sinzonzinga zaki na mboko ezalaite tant que nzonzinga ezalaki te bon moi si na ngona pota ko lula yo lero na pot na 84 ba groupe ezalaki te toleka na groupe nzoyi na groupe salon oyebi yango ba Ngadeda wana groupe section le ba nouvelle ba groupe le botami tango biso to zongi yawo lero toleka na groupe nzoyi na radio na groupe salon na télévision ba groupe elaki na ngote moi pe moi salulo la poto sala pe nzonzingi te tono lexaka ba théâtre awa et puis toleka na système ba théâtre ya ba studio to tie ba kiti to sala ba biloka libanda te oyebi. Mais à l'époque, bon, on a bien un parce que nalandagi maman na biso o basana ba papa na biso maboki ba lobaki kombo na bangonde ba méritant wa comme maboki à l'époque ezalaka seki acteur moko banda ko jouer à tout le temps ba na ko bengi maboki nde yango wana pe bino nyonso bodembelaka na système ba ko benga bino bata maboki est-ce que histoire on est vrai? C'est vrai parce que les on a groupe salon ezalaka na nuté to la kaka na groupe maboki na kata groupe maboki balaki na mulenga pembe akufa na ye mulanga pemba kufa maboke ngale mazala musa zala jamais kolonga zala mama iwaso zala mama impala zala mutombo zala on bakter na tangeli yo mama iwaso uto fête anniversaire ne kala mingi ta ya zalaka biso po moni biso avato comme artiste comédien total ka pe bango soki pe banoke ko vanda pena na télévision noir et blanc
totala bango groupe bango toleka donc nazali kosepela na bango lem supe baza koleka na radio ndenge groupe nzo yebi bana koleka na radio ndenge bango baza koleka na radio surtout kolanda bango na radio wana surtout koyeba te baza ko marcher ndenge nini yoka pe ko aye otala Jérémy alongwe kuna ketala Jérémy ko alongwe kuna ketala mama Jackie alongwe kuna ketala Josar ndo toko bana ko beta bango na mesa bavandika kisika mo bazo beta boy bazo kende on est sur plaisir. Mais tant que tu commences à monde dango, bazu groupe nzo tu comprendre biso peut comment utiliser kabo. On se comprend dango. Il y a on a l'air ba benga ba groupe maboke. Lelo pe e comment kako ditala bata maboke wana. Biso to comment kana rythme bata maboke wana. Voilà, et comment kana rythme. Mais lelo évolution à cinéma à kala topé théâtre kala. Na lelo musalo to benga art dramatique et lelo bato belé bazwango le on a vrai combo nango vraiment cinéma. Différence ces années par rapport à évolution et ça les à kala na et ça il y a lelo. Il y a différence makasi. Au moni théâtre. Théâtre lelo to keta la théâtre ça na kata salle. Au moni a un exemple pas Maman Don Angélique et pas Etovania on a Victoria pas Maman Don Angélique. Ceux qui te le que lelo groupe les abeilles et ils jouer théâtre. Tu as des fiches, tu as des banderoles, banini. On doit d'entrer comme 2000 francs. Tu as une porte. Il y a un truc qui est bien. Tu as des kits, tu as des répéter, tu as des kits, tu as ton public, il y a un artiste, tu as des comment bimakuna bazoya ko jouer wana nde yango na théâtre lelo yo eza to comme na monde ya cinéma bato bakomo tika na kata ba studio na kati ba to comme ko bima libanda to tourner bokebe ba Congo bokebe Mwanda bokebe Matadi bokebe tourner ba blom so tourner pe na Angola yé voilà to comme longwa na monde wana to mo ke na cinéma ya mo le différence ya makasi yo yebi ba monde okuta nga na matete to tourner mais par rapport au Toyota, vous discutez moi problème matériel par rapport à bande on a vu sur nigérien quand même côté qualité à image côté qualité à filmage côté il y a site vous avez moi difficulté par là ce que vous avez c'est débrouiller bon moni wana pris le temps ba bête hein tant total après faire ma Nigeria tout le monde a ba site ces ali faut un contact net pas flat hotel Victoria oh sur une tourner out faut na zo contact na Maman Don Angélique to na gérant na ye na bi ko disposer ba chambre boye pour na ngai o disposer boye pour na ngai so kaza d'accord na tourner so kaza d'accord te na ko tourner te na question na tal ndako eza kitoko mais pour zo pe banda ko ba keti ba difficulté musu ba boya na bango ba iba bia ba artiste za ming ba boya na bango mais ce que pour zo pe ba mituka lem so au massa na to ndeko mo za na voiture bi et denga na voiture na l'air très beau de 9h à 11h. Les gens qui ont été en train de faire des mais les gens qui ont été en train de faire des difficultés énormes dans le monde. Il y a des gens au point. Et puis, il y a des places qui ont tourné, mais il y a beaucoup interdit. Il y a des sites stratégiques qui ont filmé. Il y a des hôpitaux à cinquantenaire. Tu peux filmer ça en Bisso. Mais au moment où on filme à 5 ans, que nous avons une place telle. Les réseaux qui ont besoin de l'image, il y a film au San. Au moins, on peut me répondre à la difficulté. Merci beaucoup, Papa Tsakala. L'état pour nous, vraiment, tout ça, qui évolue vraiment. On a vu ce phénomène où il y a un phénomène parce qu'à l'époque, ils allaient à la ngouti. Tout le monde a Papa Tsakala, un phénomène Nzonzing et Banamboula Nini, phénomène Nzonzing, Lelo et apporté Nini, phénomène Nzonzing, Lelo. Pour na bande comme suspect et même pe désordre na musala oyo et pandibe ba mabale belé parce que impact nango a retour na mikili ya poto ils appellent na bande comme sou bazolela lelo théâtre na biso comment na mikili ya poto mais et même pe sou mara muso amabe yango to mega sola ngo na papa na biso Tsakala papa Tsakala phénomène Nzonzinga na mbula boni dotolo ba phénomène Nzonzinga mais otoye baké ba pièce ba ko sala kala net pas mes pièces à Papa Tsakala à Longinaï. Les Rwandais Nzonzinga ezalate mes pièces on a bateka kango na poto. Na ba VHS. Ba VHS. Groupe Salongo. Bazako teka bango na poto bango ba miyeba kate. Alors l'air sikoyo bato poto ba comprendre que théâtre ba musique akala soki na RTNC2 kuto ba pièces ba sala na kala na ba studio. Bato bazako ya ko sombango les gens cher na kosete bazonginda mais tant yo genda poto ba film nini ya yo kutara na mikili ya poto tant yo mo genda poto les nga zanga na poto na kutana nga film na ngate lukuta mabete na kutaka te parce que Papa Tsakala to sali yango wana na uti poto na ye
naye kokuta naye na groupe Ngadeda sikoyo basali ba créer groupe na bango nga na côté osala ba papa nsaka la longi na ye wana donc nakuta na ngai loko te ozolanda ngo mais par contre babiloko tosala kala na groupe Nzoi na kata ba studio Mama Ngebi ata moko na monaka ngo kuna na vai na poto soko na mona ba filmer ba VHS bazoteka musique mata wana ba mangobo ba kokorezo bango batikala ki basali na bango batonginda batik basali ba filmer ya na poto wana nzonzinga ezate baoteka biloko zu bana ba studio banini bani tangu ngani tozongi na biso parce que ngai nalobaki na ke na 84 na ko zonga après 5 ans na ba 89 na ile na kina nepte mingi pe bazali ba artiste na nga bali am supeta musuba yebi na bango te ba bota na bango pete bazali net ba Jérémy tam supa zala na eta bota na ete na yebi te ba TBC o muno ka pamba donc azala na ete ayebite ke président da Jika Kala Tongo président da Majika Tongo na ete ozo comprendre ngo ozo mona donc eza bongo mais na lero na nga na mwana moko na tikaka ye mwana nga Blaise Nsakala artiste timide wana aza déjà aza na poto amena tikaka ye na voyager na tiki mwana na tiki awa na yeko kuta ye mais na minute siko yaza na poto remplacer ngai alors l'air siko biso zongi na 89 90 to travailler na Ngadeda ba 90 to travailler na ba Mangwa to voyager petro na Ngadeda ba 92 tanto bano ko nekana ba 92 93 nzozinge baniko ya bato ba baniko découvrir nzozinge tala na féliciter producteur moko wana to lobaka comme on etanga comme on parce que faut honorer yem ta banda histoire oyo ayaka penza na biso bibisi ba artiste ebelé ceux ba producteur baza conscient ba faut bandima ye voilà Rigo Makengo ya bimisa kana ba biloko to lobi ba biloko groupe salon ba VHS wana ozomona wana Rigo ezagi ya liboso yem talela ngo likonda bana ba Rigo Makengo ozo comprendre kombone kende Rigo bibi shiwambi ozo yoka ba bi Rigo mdalela ngo la bibi shiwambi atimbela ka ngo wana Rigo Makengo parce que kombone kende ka sango wana ba VHS bosikoyo après wana yaza ko sala tournage te yaza kine ko ya ko somba ba théâtre ngo on a RTNC parce que bon, non seulement on a RTNC, quelque part RTNC, quelque part il faut devoir Buno. Ah bon, Babiloko to ba Soneka wana ba Sokoda bon. To kipa ngote wana lero wana bango. Mais après au monde ba caméra mike wana o to wana kota ba mini DV. Ouais mike nan. Lelo boko ba DSLR, ba DV cam. Lero no mike wana. Eh producteur Major Bisadidi. Auti poto aye Bilal on va na njiri Bilal a découvrir Major ba neni ni wana on va ba fozala ba nona non ba 2099 fozala ba 99 nona ba 2000 ba 2000 ola nanga na ba 2000 aujourd'hui 16 ans encore 17 ans Major aye azofana na njili bakutena papa Bilal abino abina sana besoin de tourner ba film pour azoki guna ngona baringo Makengo lera ye ko fana na Kasavu na hotel moko Jimbo Major siko aluka biso abi papa Nsakala osana groupe na bien wana pe siatula zali ba dadi bazali na groupe siatula et comment ça na masiko abina na besoin de tourner nga ba film nini ngabina na film na ko koma na komela Major film moko pendant ka 2 heures de temps lera kena on a poto apprécier ngo abimisi yango et ça les goûts aïe les sous tout ça les films Major mis acteur ni nyamboko atura pas majorité acteur ni presque belé abimisi bango tata bato après le ba producteur so ba no ya ba ici de refaire ba mi José Mabilama ba producteur ndene bato ba lemba ba ye ba producteur so na bossa ba komona bango mais ba ye ba bimisi ko belé Alpha Bokole voilà ba Alpha Bokole ba ye vous comprenez ngo moko to ngene na RTNC lelo akipe mwana lemba akoma na poto nani na bossa ne kombo na bon ali technicien na RTNC lera komi ngona super kuya ça ba poto ba koma kitale belé mais les lopes na minute ba komi ko disparaître moko pe komi ko longa komi tika ne musala ngo parce que musala ngo komi kende na ko beba ba pirate leki makasi nous on comprend donc mon africain major to pour misi bakter belé ba musukutu atala bi net batakinga mutabi misi na niveau de major ba kokodio ko wana moni major ba to belé mais koyoka koloba makambo ya ba producteur lelo phénomène on peut yango tozo beta c'était lelo parce que affaire nzonzinga et même bino ba producteur à l'époque ndongo zolo ba bongo bozaki bongo na vente à CD mais lelo to yesu sur la grande surprise modernisation comme ne ba monde ou à internet ya ba YouTube mais
comme si na ba producteur en lelo oyo kanivement c'est sous bien té le bi bandi contrat na producteur le bi commis aujourd'hui contrat na producteur ou fingi producteur peut côté na lokili sous batu mususu ba fingi actrice donc et comment tu comprends été et là on est c'est passé ba corps réseau ça la ma bien té ou bien comment bon ngai pe en tout cas na sana habitude à critiquer producteur té so biso to zate producteur on a pas ozalate so producteur on a zali biso photo zala so biso pas de producteur qui existait ce que producteur azali na ye wana vandi biso tozali so biso pas de ya ko zalate donc tozali batu moko photo zala ka eloko moko ce que producteur a signé contrat na yo abina no photo $1000 contrat wana ezana en cours nana bo résilia ngote contrat na producteur azali obligé à respecter yango po boyoka na ibongo par film no pio $1000 mais ce que producteur atali ke na musala wana bato basali ba bi de confiance bazali ke mutu tel boy oh Josar Kasayo to asinati ngusi to ba pecho bazali actrice a respecter bibe côté contrat wana tena producteur na ye producteur fatala a baby saki ezali Zorondosi mais papa Ntsaka la par contre azana ebie apesa nga ba film nena apesa ki mbongo bazong selinga mais Zoro banana apesa film 6 mois yango ya kate papa yokana na Zoro mais au moins le ba producteur ba ko sangisa biso nyonso so dans le mbongo comme bo sala effort na binomo mon siko place ba mais comme beba ce n'est pas bon faut to ba contrat ezali producteur faut ba ko respecter ce qui moko za baby saki bakanga mana moko na baby saki ba musuba konne musana ba ona nenga malamu lelo musana so to comme souffrir franchement na ne jouez pas motema kuna wana saka secret na motema na bombi motema na jouer pas nepo yaki na matete abi papa Ntsaka leza vie nanga bon yango na bombela ki yo ateza insuffisant mais na zwiga mais ce n'est pas bon musala pona tourner yo pe ubengi c'est pe ko PCP sous insuffisant parce que yo pe ozo copa producteur tant ozo copa producteur pas exiger OK ozo pe quelques éléments au tana 4 yo pe tant obengo PCP ka insuffisant musala baby yango musala zo beba franchement musala zo beba malamu producteur exemple vie de la bengingai aibi wana vie azapena doyen po ngana beta ka tolo parmi ba artiste mboko wa minene ngana na kati yango moina linga ito beta historique no po bato belé bayamba ko kaka papa Ntsaka lo moni mutu boye na mutu boye bazo yokana te yo loba omoni papa Ntsaka la bato boye ba kufi ba chaki mbongo te papa Ntsaka la loba mais historique bano bazo ya lelo na poto bayoka papa Ntsaka la bazara na posa bayeba papa Ntsaka la uta wapi yango lelo na linga ito fanda boye to beta moi lisolo bande on a biso ba comprendre o nani vraiment ezali bongo papa Ntsaka la mais lelo o vraiment to royeba Papa Ntsaka la yo za na producteur ni ozo travailler lelo pour na ba filmer na yo et bima na ba condition bien pour lobby pe bozala na mbeba te lobby bo balusa munorote na producteur ni na simbio bon producteur azan exclusivité selon ba contrat il y a pièce yo bimisi azan exclusivité en personne na yoté azan exclusivité na contrat bo signer c'est-à-dire film et produit wana exemple na bimisa pièce mon poto main noire exclusivité on a main noire saka pa na takaza ola nanga na ko zwa ngote c'est pelisa na ko zwa ngote na pesa una légende na ko zwa ngote na pesa una top vision non exclusivité à film wana mais est-ce que nga en personne parce que ce que bien zwa une exclusivité donc na tourner te refuta en fin du mois non exclusivité zaka ya film na ye alors ko nga na film ko pesa una mutu msute za bongote c'est-à-dire que exemple net yo au salé mission nanga olobi ezali na vérité universelle eso yo ko tina ususu pa ya Didier Masuki te kende una te photo sola bon ya ona ebisi yote photo sola donc ça c'est-à-dire que na site na yo yango na mona minute yo soki na zana pena eloko na ngana bi légende Kuba mbongo to solo la nalingi na sala film mo pa no to solo la oh top vision na sala film mo pona yo to solo la ozo comprendre ngo Nathalie condition so na sepel nango to bongisi ozo comprendre mais muto yo ngana yoka na liboso oto solo la ka ya na natakaza. Voilà. Merci beaucoup Papa Johnny Ntsaka la mais par rapport à la modernisation à lelo à monde internet ou à YouTube au teki film no lelo YouTube est foutu à producteur ou en bon. Boteka film ndeni. Boteka la bango film pour battre en internet.
boteke la bango film pour babimisa ba CD bateka na mikili ya poto parce que ça deux ventes eux ça différent sur oteki film no babimisi ba CD et ça peut contrat mususu mais kotika film no na YouTube mbula la mbula œuvre de l'esprit na yo code sa mbongo yo code sa mbongo yo soko zoika $1000 tu ne vois pas que quelque part ba producteur baza quand même quoi avancer que bino. Merci mingi na question moni lelo yo ce qui YouTube côté modernisation YouTube yé to banana na ba VHS olobi angote to banana ba VHS to yé na ba DVD lelo to komi na nini na YouTube DVD zo steka malisuté na poto moi nanga Blaise lobi benga papa naza kuna ba DVD moko ebele na ngina tsiko na maison moti lo batuna angote eza DVD ya acteur moko na poto na kotanga nanga kombo na ete abi na zwango na tiki na maison mo basomba kangote monde a DVD zali déjà révolu et c'est sili yango lelo ba YouTube yé sikoyo producteur wana atazwi pièce no a lançango na YouTube batu bakotala ngo kuna YouTube omoni biso mteto wana ba retard na ba Afrika soit na Angola soit awa kuna batala ka ba omoni mission na yo soko ekoti kaka lelo na YouTube bango ba moni yango c'est-à-dire que bakotala ngo ba otala TV omoni ka otala TV ba otala ngo bongo auto kotala antenne A auto kotala raga auto batala kango bongo mais biso na ba téléphone na mike tozwi to tieto kotala ozomona ba mega ngo ba passe yango zo ba ese biso mais bango kuna te ba otala on écran munene yango na ayibise nga bongo papa elo se kota ka to mona kana biso yango na prévane na biso yote elo ko to sala kana matanga mundanga na l'air nouvelle kweyaka mona ngalo bina moni yango papa bosala Blaise wana Blaise Nsakala amona ki yango Senghor bengi nga yepa talaki yango lupini kanga na Liège ozomona biloko wana nyonso donc c'est comme ça yango na lobi na yo ke monde wana eza évoluer ye producteur wana ye te babisa so ba DVD te ba DVD komo bimila wapi Montana yebi akala wapi na Kenya na ville oh Alibaba na yebi kutute Montana yaki na tournage moi akuti na bivier en tout cas na Kenya ville na découvrir ndenge mona ba oteka ba produit ba tekla so ba 1000 francs o bozo mona ba tekla 1000 francs ba tie ba décolle ko le uti Chine awa ka ba osala ngona ville ba komaka no mona bien signé Alibaba on sait que bino boye ba na bino yete net na film nga main noire et ça c'est le marché nana bimisa ngana bimita bimisa ngana tina pas producteur nana takasa te bimisa ngona poto so taliba o ba ngoma bimisa na poto na o ba tekla c'est différent. Vous comprenez donc bango bazo piraterie kotia wa makasi mutora piratenga na yebi na ngayete ne pe maison na yete na lukilewa voilà mais ce que démarche wana ministère na biso ya culture art en plus c'est organisation nyoso tozala nango awa o e renisa rabino ba artiste ezo sa nini par rapport ya babiloko wana nyoso ezo sala mabo bon tozo moni nyoso wana actuellement gouvernement et sur nos conscience et ça na makamebele bazo kipera bango ngo tute piraterie makamebele bele ba okipete mais mukolo conscience gouvernement oza conscience le bi artiste comédie bazo souffrir na ba œuvre na bango bazo pirater bango makameko bonga nango et ko changer to souhaitaga que échanger parce que pirate mutato pirater loko na yo aleli yo mbongo yo liembongo na c'est normalité mukolo bako tchape na gouvernement tcheka lobi na secteur le to assainir secteur la culture to ko matina makambo ba piraterie wana bako kanga pe bato wana pe bako dédommager bato soko obimisa biloko bato bakangi yo même yo nigérien même yo nani osala biloko bakangi bakikuti na maison bakangi yo là ça va mais pour le moment bazana bango ko s'occuper na makambo na teto yebi te bazo s'occuper na ba secteur mususu mais nzamba toucher mitema na bango un jour gouvernement est s'occuper na makambo ya culture na biso batala makambo théâtre makambo musique ne bazo pirater biso to kufa ba pauvre ça ne va pas. Merci beaucoup Bozo kama ba propos ya papa na biso Nsakala là pour nous déjà émission na biso tokomo chité parce que ba l'essentiel vraiment tozo les kaleka yango siko to kota vraiment na ba news o ezali bongo ya carrière na ye oye embrassa siko na groupe na ye et lo sika kwa tala groupe na ye to ye ba évolution groupe nezani ni ba film ni si ba bimisi déjà en plus dans l'avenir et lo ni ba proposer biso le sousou le temps pour moi déjà de faire big dédicace à celui que j'appelle Amani Bogu depuis
les États-Unis et pourquoi pas Aya Flora Pambani, Pambani Yaba Florent et Lambane Lamba Oyamati Pambani. Là, je vois encore mauvais qui est japonais au Quito. Et surtout, l'unique agence qui est agence Soleil Ngandiama, Nakata Belgique, vraiment. Baza Baye Onyos Balandaka, Vérité Universelle TV. Et le monde a maman Nabiso Tina de Zurich. Tina de Zurich, au Nabo Sanarate, Kobo Sanate, Papa Ben. Ya maman Nabiso Mabita, mère doublée. Bango Malibala Bosembo, Papa Ben, na mère Nabiso Mabita. Papa Nabiso Nsakala, groupe Nayo. S'engager les lots comme président au même fardeau les lots mukumbo au sandé na mukumba no yo morozio mukumbo yo moro memi o ko taba 20 ans taba 18 ans ni na zana bangwa on connaîtra ba départ rebelle na moni bon ba départ wana yali mutata ko koma na ye indépendante o za lelo zana ozalia wa lobi ki peka bazala ki ba kenda kena interview ko sala groupe suka bon bashiki nonisi bazalaka awa asalaka groupe suka bo somo mutanga kena ye akesala groupe na ye ozo comprendre ngo yo moko ba place OK to souhaita ga ngana souhaita ba malheur to kina ba prince mbasi awa akesala groupe na ye suka boni mitango lobe suka boni seko souhaita iga mabe suka yo bongo yo moko pesi ko tango zaina ba ngadi so suki wapi e suka ga boni te parce que tango akende ki abengi papa na sala groupe bonne chance mais l'air peso kufa na ngoto zo sentir ngo zo kufa ya wana zo be suka ki boni na souhaita ngo mabete neti shikino asala groupe na kena féliciter ye ki peka asala groupe petit nanga to féliciter ki to mona ki paso le kana télévision bongo na souhaiter malheur tanto ka boina William kena ba TBC ba petit nanga ba sali ba groupe na bango mais lelo William zane na Londres ba TBC bango na lelo azonga na asa chef na kata groupe nanga yeyo ozo comprendre ngo ngana boya kana mutu na mutema moko polele na batu Zolanda, na mona mwasi moko wa Solange, to travailler na eti na groupe et pas maître paille. Hein? Mais le Nathalie bona mona ka ye na Solange, o va na ka boy, talano zo beba, mala muyaka to travailler na biso. Ay ko rejoindre, ça dit na mutema polele. Ah na zaka bongo, na ina nga batu te, amo ke na yo na volonté na yo. Ozo comprendre ngo, ne to zana bangwa, to zana bangwa. Ba musu ba uta soki ba shili lungwango. Ba uta soki ba mboka ni ba ye na yamba ye. Azana ngai aw. Bazé bela au monia donc mutu mususu akoke na ye azongi su papa na ye na moni pesa okete azongi na tala era ba place su ba commandement mo kezana kata ba groupe au dimate mais on a ça simple ça ouvert ya moni ba yaka na bango et puis na privé ba na nzonzingite oyebi ba domaze ba na groupe nanga na privé nzonzingite le domaze grâce ya groupe les abeilles grâce nanga président papa Nsakala le roi na poto ana mbali na bana mbale ba afilunga azana poto na mobali na ye otomona nga na ba Irene kidiamfuka bazana ba poto pona na groupe les abeilles c'est-à-dire que nazaki ouvert na batu ya omoni nzambe pe abomba ngaka na groupe mais kene ko ba président mususu bazana ba groupe atielaka comme président mais groupe ezate basimize aller président kaka mais azana batu te ba kene ba dadi kambalo ba tapis rouge comme on a dit que la tapis rouge, bois de bactéries. On a gagné la groupe. Dadi qui tambala a gagné la groupe. Bois de bactéries. Maître John, maman Misha. So as acteur, et toi actrice à yene kaka. Ya kaka groupe na yango. Aya actrice moko azali asinati ngusi. Dadi asuye kuna bio na ina travailler dadi biyaka groupe yango kota atika na les abeilles. Ozomona donc le cas pire petit nanga donc tout ça la cannabis naï. Bon météo, bon président météo. Météo dans la groupe naï. Ana groupe. Après l'acteur naïe, dans le groupe naïe répète à rapper. Vous comprenez? Mais est-ce que le groupe Nabiso les abeilles, Banzoï, groupe Nabiso les abeilles, combien de films déjà vous réalisez, ou zappé na Banzela ya ba chaîne Nabiso to benga ba YouTube, combien de films vous ici bima déjà? Bon d'abord ngamoko nazali parmi bateau ba comment ba film. Pour les besoins na bateau bele bazo comment ba film, na zo seka bangote. Ba comment ma beu bende ni yebisa tonto héritier minimbu. Non. Bamsou baso tali ba filmer yango te soit te ko koma filmer tala bato ba koma ba filmer na mboko oyo to se belete bazo koma na ba filmer mais to sali e belete baniko shege ba okosa biso na tira niko shege te shege aye ko koma film après ngai akoma na ye ozola na so na bino akoma na ye mutu na sepelaka Auto banda ma solo ngai na bandi kokoma ba fioti ngoma ba faut na féliciter parce que fioti a komi ba film ya trop ndenga na koma dadi di kambala pesa kana mo ba réflexion na ye
ma comment ya trop te koleka ngai ngana leka eka atili Nico Chege parce que ça na producteur na Top Vision ya mona zokata ko comme ba film na ye ma comment te koleka ngai ola nanga nazo ndima ya komaka na ye so nazo loba bo parce que il y a des films et des films. Ba vu des lieux ba komaka na bango te ba tu wana nyonso ba président sai be sobe ba komela bango kaka. Bon na yebi ba groupe na bango te na yebi ke sobe la dia zali a komaka azana groupe na ye a komaka ba film na ye vu des lieux komaka ba film. Mais yo leki bango kaka. Na leki bango ko bona ko koka na komaka film. Bango ba yebi ngati. Bango vu des lieux yo so oh asa vu des lieux na succès na ye. Oh mais il mo so ngana to terminal ba te oh ba vie. La di ko te sobe auto be ngana sali publicité abi na acteur na ye. Yo sera na vie. Biso to sera na vie. Yo fu vanda kuna. Ai bi force nanga. Mais asala comme ça na kitoko. Hein? Tant que ça na succès na ye, faut na féliciter. Mais ceux qui ba film ba te vie à l'église ngai. Ola nanga. Wana na biso ba solo il a blaguité. Yo mbe gauche ba komara fort. Wana te. Wana te ba plagiat. Wana te. Na biso libela. Ba komaka na mo ba film na zolo bana yo na za parmi ba komaka ba film. Ma sécurité, on a la vérité. Bientôt, on va lancer honorable là. Na saraka honorable liboso, mais ce qu'on a une honorable frappe encore. Na na retrouvaille. Na bisi ba main noire. Na bisi ba kamuke suka. Tala ba. Na kotanga na ba qui vivre vera. Na ba filmer zebele. Kutu batite msuna ba kuna bossa na ngao. Muto moni muto. Sala makaminene na konsotra bimisa ba film midel na midel. Ba mona moun ma trahi. Ah, papa. Il y a des gens qui ont été côté où on a calé. Bango ba yebi, ba producteur belé na poto na comme le film, ba ici de le faire ba yebi. Merci beaucoup, là c'est les propos de Papa Nsaka la côté à Tombogi parce que artiste étant ayebi ba valeur artistique nae azara libre à roloba à s'exprimer. Ba négocier que bozé belé mais Papa Nsaka la lobby à l'équipe nous na un titre émission na Nsaka Papa Nsaka lobby à l'équipe nous tout na comme ba film. Donc bobo ya na binoté donc oui date bon Papa Nsaka. Comment yem ça bango? Oh Chege a comment ba film maleki ngate? Tout na ya yem ça. Ça comme ba film na ye ayebi ke wana za vie aleki ne kanga na ko comme ba film mais na misane msute na komisa ka da futur président association ya NTPC ça mon petit là aza futur président association marqué Masumu président na biso a ça na élection té mais aza déjà futur président aza candidat na élection ya association ya NTPC mais aza futur président déjà ba papa Masumu babanda musalo tanto liboso na bino e komeli na bango na komeli na yo différence ni eza wana ya za vie président Masumu aza vie akomaka parce que il y a théâtre plus toko wanga na ngote bon ba personne zo lekisa kuna na chaîne na e na digital na zo lekisa na zo comment oui moko côté na féliciter comment ba personne na landaka ça va net ba président Lombe so communauté pièce faut sepela na ko critiquer ngote Caleb. Bon, Calais peine à l'andagaye parce que Calais va coûter biso, pas petit na biso, va coûter biso les toko ça la mouvement tropical. Papa Nsaka yo za génération ni tozo comprendre été. Yo za génération ni na makambo. Alors, siko yo kati ba ngono so wana siko yo ba petit musu baza wana ba ko se comparer nanga génération les ngana so théâtre na radio na groupe nzoy bango bazo landanga ba su ba radio ba vani bona banda ko ba tata na bango ba mama na bango bazo ka groupe nzoy. Bo ba pièce bon to banito sel na groupe nzoy na radio na koma. Si vous ne pouvez pas comparer, il y a parmi les poids lourds à théâtre, il y a 4. Il y a comparé avec la Masumu, tu peux pas Masumu avec la télévision, dans le groupe na bango salon. Hein, les ba comment na vieux kwedi. Mais ba misusu ba ndi makangai po. Ngara parmi ba grand nazali. Ba petit nazali. Ya mo ba petit so balinga. Oh ba sai balinga nga, be sobe balinga nga, ba vidéo balinga nga, ba na lemba, ba Montana, ba Modero balinga ngai. Parce que nous avons un bon terme. Si vous avez un belé au lobby au gouvernement, au ministère de la culture, tout le monde a honoré la médaille. Quand il peut être soutenu, awa bakonzambo ba bengisa ki bino moko ba ucho so balikonda mais yo est-ce que na nyonso no zalai to bana no kota ba médaille après to ya sima kota balikonda bande kono ba ucho so mo banda ndambwa. Bon, quand tu as médaille, on a mon diplôme sur les Arambo Canabiso. So, Baba, ministère, Balandela, Penamacam, Salamaki. Et après, parmi les choses, la médaille va comme méritant. Talagam, tout comme Mamé Wasso, n'a pas la doute, n'a pas Wassoté. Mamé Wasso, Ali Moukolo, dans le monde de théâtre. Bamba, oui, le groupe Maboko, Yoka, groupe Maboko, oh, bah, nous sommes à Landa, mais à soi médaille, on a dit. Donc, c'est que quelque part, Babé, Balé, Mabé, Autolananga, Doba Sola, Mabé. Ma sola pena Mabé, fallait maman Wasso, avant les lois, Koufa, honorer.
bon ayebite anniversaire nenga na kende kite banani bayaki est-ce ba checker maboko na gouvernement na yebi na ngate côté wana tengala landaki alobaka zaki pe héritier watanable héritier pesa ki $300 en plus bandeko bazali na répétition héritier bayaki bakabela ki mbonga komana ba 550 en plus gouverneur na biso kala papa biso mo Christophe seki muzungu ayaka pe akabela ka mo quelque chose quelque part atambola moi muke côté vraiment ministère à culture art maman lelaki parce que na landaki maman na zoki pe temps ogende pas maman mais siko bandeko musuba ebimi awo bandeko musuba bon, on a bien honte, beaucoup de Jérémie. Jérémie Mdayebi. On a bien honte. So bakendeki wapi bakendeki wapi. So to ebika ke to sagi moi ba visite na parc c'est tout hein. Mais so bakendeki wapi bon. Bakoki na bango pe kotambla. Est-ce so baketambla na mwana ba goma mabezali? So batambuli bango mabezali awa lelo bo panza bango sango. Ah et mon père ça bien il faut pas vérifier la information. Luka Batouana a vérifié l'information à la source. Bateau yo yebi so eza na rumeur. So peut yo ba kombo na bango yo moko vérifier. Mais ngana yebi na makamba. Mais neti Jérémie Paza to retourne Jérémie. Tout na Jérémie so ya kende so za la gite. Mais retourne Jérémie. Merci beaucoup là c'est les propos hein les propos les propos tenus dans mon émission n'engage que les invités. Donc papa nsaka la siko évolution groupe ba programme et là on est besoin préparer pour bosser la biso o asika. Na minute on ngo moni bango bazaboye. Lelo jour asuka to prépare quand même le groupe ebele bana ba okina bango vacances pour ba fête ba Noël na ba bonne année. To ko connaît répétition karaté. Donc à partir de lelo ti ba kosonga le 10 janvier. Hein ba paiement. Ba kosonga le 10 janvier. Après totalement mais na ba programme ba film na tourné déjà honorable frappe encore et c'est la peu que na YouTube. Na tourné retrouver Nana Takaza. Faut kende parce que wana nito yakine na ma solo. Mais on n'a pas besoin d'un peut-être habit n'a mon ayo ça l'a peu film. Maître John déjà Maître John azo les layo danger Maître John les big boss motema ya maman na biso Misha na kata Switzerland maman Micheline Maître John maboro yango ya maboro polele ya Shakira Gucci ya ba Shakira maboro polele yango ya papa Ntsakala. Bombeli autant ça la filmé mais na lingi parce que le ba producteur ba comment exigence hein. On a un groupe na me yo kao na lingi vidéo à côté. Na lingi Sunjata côté. Na lingi mutu boya kota on a problème mais ça to solo mutu e vandiao mutu on se yolinga to salo combien de volume to salo na biso ndenge na solo na journaliste abinanga maître John maboko yango za ngo polele problème ça ngo to sala na biso. Merci beaucoup Papa Ntsakala. Le temps pour nous vraiment européen sabi sur programme nayo ba numéro de contact parce que bandeko belé vraiment au balingara le roi ba Christophe Mawelo depuis les États-Unis Christophe Mawelo ya fandara liboso écran nayo vraiment pour na Rolandara Papa Ntsakala zali moko ba fan nayo Christophe Mawelo bambote belé vraiment depuis les États-Unis. Là je vois encore Aimé Boubé Bossaki Aloso, c'est bientôt hein, les 16 bisono sont à Showbiz avec Mayeso Fabregas Tokobina Cursis et c'est aussi bientôt avec un chancelier des Zimbabwe Papa d'amour suite et fin il y a les 7 vérités. C'est aussi bientôt l'album hein, il y a Warco de Best 3e guerre mondiale Nakata Londres et Zobima vraiment calamité. Moi numéro de contact moi Maloba Souka pour na émission à l'élo quoi pour na ba fan nyos balingara. Merci mingi na ngansi ko moi extrait hein. Ne bactère bactrice ba fandi ne bazo repo ko surprendre na pleine répétition et puis na biso que ça répétition Souka bazo que les vacances va le 10 janvier. Alors, le programme n'a pas répété une fois par semaine parce que quand on a mutamsala, banjonjing pelegi mingi na minute na kabone na kenzonjing. Na minute yo programme n'a pas une fois par semaine chaque mercredi. Tout ça à partir de 9h 13h30 to Panzani. Après, le film est déjà programmé, on a retourné Mikolegoya. Bactère baza déjà retourné. À part honorable frappe encore retrouvailles. Dans le film on a tiré le programme on a retourné on a fait bidi na makaya baza na Luanda notamba zonga to connaît le programme na biso. Et puis pour le moment dans la télévision monter na la chaîne hein na ko luka pe ba télévision peut comme ba mbongo belé mais na ko la chaîne mo ka bien op les abeilles ba na ko leka et ça problème té. Alors pour na ba contact na ngai 09 98 319 314 plus 243 9 98 319 314. Soko bengi Papa Ntsakala ozwinga ingai moko toko solo la soko zapela besoin net o bazaka ba site na bango o bazaka ba producteur ya ba site
o baza na besoin papa nsaka la c'est pour ça langa film vraiment naza disponible na ko ça langa yo film za ngompe problème te poto akomaka na ko ça la film te ke na komika lelo na ke tourner fona zo moi tana nga na epi ke soki na tie bilengi nanga batu bako sepela na luki bactéria groupe nanga bazali po foza na groupe mususu yo lobi naza président mais groupe ezate mabe makasi ozo comprendre yo mi pesi ka naza président on dirige ba kiti to banini oh même abete neti ba makaya kaka naza na groupe mais bactéria bazana ba honte ya moko moko mi balimisa ba dadidi kambala naza na tapis rouge mais banani bazalaka kule ba Jérémy bakima na bactéria ba kene na bango bactéria ne mi batondia mukola ya ko so bango ona ko so sinat to ko bundela na yao on est comme ça chez nous ngwangu to ko bundane bactéries ya na bango voilà. Merci beaucoup mon vieux le vieux capitaine na tikelo micro le temps pour nous pour pesa mbote totel matos wa pe moi bestre ya bande konde to okuta vraiment président na biso papa nsaka la bibino bozanga na bino ba groupe le vieux capitaine Lucia la lola na lola le vieux capitaine Lucia la lola na lola de Switzerland babi moto aleki capitaine Lucia la le vieux capitaine Lucia la lola na lola zate Babi Capital Lucia la yonde danger un coup une flamme Western Union à cause sarata respectera ba cornae némon na lobara toujours na Gilles Kanza ya ba Gilles ainsi que Hakim Pemba et pourquoi pas à mon vieux Alain moi de Bilbao ya Mireille Leko moi bazabongo ban Espagne solo yena ba Gédéon Mavambu na tikelo micro mo bambote pona batina na za sora moni actrice nanga mo Vero Kidimbu soka keya azongi mais yena lingaka poto banane na les abeilles banda to banda zaka mwana muke akole likaka Vero Kidimbu tellement na biso parce que merci ko de Lausanne première dame il y avait na biso Gobelisha Ri Andy un enfant pas comme les autres bazolanda biso vraiment mbote na ngai na pesa na remercier d'abord Sitoyo merci mingi na nembo yambinga maître John na sepeli makasi na pesa mbote na mwana nga Blaise Ntsaka l'artiste timide yonde okosunga papa un jour pour papa soit comme moi koko nzamba to sala à travers yo otinda papa na ta mutuka ta obule sozonga potote obule sozonga potote papi pingula otuna na kele ko vanda te na ko sala tour après na ko zonga po na ba age to komi nango na esi ko vanda na poto ba malili wana monaka na ko kangote na keka na sali tour na ngande ba bazokende ndeki ba presse sobi ba kimokende ndeki ba saise ba komokende na kepe na sali tour na ngana zongi José de Londres zo zonga azo chauffeur mabe to mona na de ya chauffeur mabe na forme grâce ntilulu ba câble Johnny Tsaka la zika José de Londres ziki ça en forme. Ebe ma mission dali. Soki pe na ebe mission ali alinga mo ba kwale linga obim. Ya solo. Alors, mais le na ebe ma mission te na kegura pa na ye place de ça na pas major à côté na chambre ke rolata. Olaninga alati. Mais so zale net sikoyo. To kana une émission. Mais so zale bongo te. Place kana to nga ke ba costume à danser. Ya solo ya danger. Mais le za bon na nga relax na nga simple. Ya ngona mo na sel no émission. Et après ma bête pour surprendre nga plein répète. Bambote to poussa la na biso. Sakala na mwasi na yo Andrea na mwana yo baketi ya banana pesi mbote na leki na nga Jacques Nsingi Mwanza na mwasi na ye Soutete Soutete to tikala kana yo mbote mingi na ba président major Bisalidi mbote na Papi Kuyalu mbote na David Ngunza mbote mingi partout ba ono so balanda nga na pesi ba mbote na ba Doma Zetantu ba Afi Ilunga ba Irene na pesi bino ba mbote en tout cas presque bateau nyonso tout o balinga ngai na poto bambuta metro makengo pona zo ifo pena amone longi na ngabo pona bwaka mbuta metro makengo songa na koto to zo dano papa tsakala abwaka mbuta metro makengo metro mbuta metro makengo na kata Zurich na Suisse to pesi yo mbote mingi mbuta metro Roger Swing David Ngunza Danik Nzonzi Ngunza na pesi yo mbote Coco Pedro Marius Nkoi Mbuta Pedro na Allemagne na pesi yo mbote mingi ba oyo nyonso ba tete ki mona lupini kanga sengo leki na ngai ba mbote na bino ba Demont Mukonda ba Nadine Nakasa ba Santiago ba Luizo Mbala na pesi yo mbote ba Yvon Bigogo na pesi yo mbote bino so na poto tozali bien bino ndebo pasaka toujours na biso ba Bemba oya kaka mais estro to zo siko ya eza film o eza lokola ba osala ba sketch na bango avant to kota na pièce ba réchauffement mon entraînement ba joueur ba sani pour kota na kata terrain il faut moi réchauffement ne ba on pas se réchauffer na avant to kota na donc c'est que to zo pe moi extrait awa to mon apende ngo kochaka to mon apende ngo salaka
zonga vraiment koto parce que émission na biso tozo kende vraiment na sou de faire pour tozo kende ba fête à Noël. Joyeux Noël déjà à celui que j'appelle mon vieux Guicha antivirus depuis Switzerland. Joyeux Noël à mon vieux Pacha Mili qui a tout la fleuve Congo au P album nae ezo bima kalamingite bima na vie na ngai. Donc joyeux Noël aussi à celui que j'appelle Aimé Boubé Bosaki Aloso kalamingite. Le temps pour nous natiki nanga longa micro kuna longa micro ça normal. Oui, partout. Dans ma chambre. Oh,